Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deli na Yesu liboso na bino pona kosala video oyo eza numéro 4. Video numéro 4 tozolobela makambo ya spiritualité. Na video oyo ya numéro 4 tolobela makambo ya spiritualité. Bandeko na nga ndenge kaka na lobaka chaîne oyo ya Deline TV eza chaîne oyo tolobelaka makambo oyo eza spirituel. Makambo eza spirituel oyo toyebi na oyo toyebi te na chaîne oyo tolobelaka ngo. Makambo eza spirituel oyo bato mokili ba comprendre te, mais biso bana Nzambe to comprendre yango. Ozomona donc yango tolobelaka awa lelo na ina lobela 4e vidéo oyo nasaki déjà 3 vidéos na baki na otongo ba numéro poto yeba ba vidéo oyo tolobela makambo spiritualité. Je crois au côté cause numéro 4 te na été sur numéro 4 mais na lobela ki pe biko to le kana lobela ki makambo spiritualité pe ya makambo ya Koffi Olomide na lobaki yango na lobaki pe makambo oyo na monaki o Nzamba lobaki na makambo ya équipe nationale au ya Congo. Donc je crois que au fait ya la 1 2 3 au fait ya 5e de na bongisa bana na otongo ba titre na otongo ba numéro au pesa la numéro 5 je crois 3 4 5 au que numéro 6 tozotia ba numéro poto yebaka ba video yango omuto oyeba ke numéro 1 na talaki numéro 2 na talaki pona ko différencier ndenge bato ebele bapesa kinga conseil ke po to baye bango po mutu mususu akozala ke asabone sika amoni chaîne oyo ya Deline sika mais azokoka komona penda ba video ebele te po atala po eleki telme ebele azo comprendre te, mais esala ye bien akoloba ke na banda na aka na numéro 1 numéro 2 numéro 3 azolanda ngo pa numéro ozomona, mais ndenge totiela ngo kana des autres bongo to comprendre yango te. Atanga moko so na luka video mona sala ya likambo moko bomona nazo koka komona ngo te yango no mona komi kotia ba numéro oyo boy. Nzambe azwa lokumu mpona ngo to bondela po ete tokena oyo tolobela lelo lo tolobela likambo ya langue oyo tolobaka tolobela ngo na video oyo likambo ya langue oyo tolobaka Nzamba lobaki nini mpona makambo ya langue oyo toloba ba langue oyo tolobaka ba français lingala kikongo makambo nini oyo ngai mama Deline nayebi na spiritualité na makambo ya balangi oyo yango tokolobela na video oyo. Nzamba mona biso tobondela po ete kolo azala na biso na komba tata mwana pe ya Molimo Santu Nzambe na bomo Nzambe na bikamo papa tala biso bana to eliboso na tozobondele pa na Nzamba mputulendo Nzamba bakokola biso papa topesi o merci pona souffle de vie otoza nango koloko mama na papa na ngolo salinga pona kofanda devant caméra pona kosala video oyo ko partager makambo oyo lobaki na ngai pona ko partager yango na bandeko nyonso bakolanda video oyo po ete bayeba bazwa mayele na bomoi na bango papa oza Nzambe na bikamwa na bel molimo na o mosantu akota kati na ngai yende aloba ngai na loba te po ete bana na o bazwa implice oyo koute epai na Nzambe na bomoi topamboli oyo tokumiso papa oyo nyonso mabe ya yo te eza mosika ya video oyo na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na Molimo Santu tobondeli bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santu tolobi amen. Bandeko na ngai na video oyo tozolobela likambo balangue oyo tolobaka eza très important. Balangue oyo tolobaka biso toyebaki na biso teke eza très important na balangue na biso oyo tolobaka eza très important. Ti tokola na biso na kongwana tomona ke mutu po azala mayele selon biso tokanisaki mutu mayele eza mutu oyo alobaka français bele o ayebi français kitoko ye wana nde aza mutu ya mayele. Mais orke na spiritualité eza na makambo mosusu oyo ebatama na spiritualité eza makambo mosusu oyo ebatama tozala wana na Congo. Vraiment Congo eza langue oyo elobaka toza na 4 langues nationales na biso na Congo
toyebi yango Swahili, Chiluba, Kikongo pe Lingala. Yango wana toza nango na Congo. Nayebi ke na temps ya kala nayebi te lelo so ezaka bo na temps ya kala communiquer ebande koleka information par deux bande koleka toujours na 4 langues nationales na biso ya Congo. Ezaka koleka bon nayebi te so esiko elekaka bongo. Tokoli yana na Congo toyebi ndeti biso ba oyo tokoli na biso na place moko oyo ezalaki na ndako tolobaka na biso Lingala. Na ndako vraiment tolobaka na biso Lingala. Po mona penda loba français loba noko na bino moko boye awuti quelque part aye kotala bino nda bandi kobenga bino bandi koloba na bino na français okomi na classe ni boye azoloba no na français ka bo bunda ezalaki vraiment ndenge wana biso tokoli bongo mais na baekole bino mo boye bina baekole ke ezalaka ba français kuna baekole biso banda otango kuta eza ma lokwa baekole te oyo ezaki bon français ka moto banda olobama nango mais ezaki vraiment moni bana musu bazana bazotanga na bekole mususu oyo ezaki école wana ka bana français na ndako na bango pe ba parents français ta musu ke na bandako na bango ata ba parents ba loba français te mais mwana azotanga na école oyo ezaki balobaka français donc ezaki vraiment na bekole mo pe abongo mais biso pe na bekole toyebi bien ke na bekole na yebi te so ezaka bekole oyo na Congo ke batangisa na Lingala ezate kotangisa mako pesa cours ezaki ka toujours na français ba symbole na classe so mikona ba professeur basiliki Lingala ekoloba mate na classe il faut kaka français donc to bandako potana na ba français ngwana to potana mais ngana yeba kale to komi na 5e des humanités na camarade na nga moko alobi na nga de biso to koma ba finaliste kala mingi te toujours que 6e tokoma ba finaliste mais ba finaliste on toyebi français malonga te tokoka koloba français te malamu tokende kokota cours d'histoire nde bandeko nanga camarade na edanga na idée wana pesaki oui toujours si sa classe kala mingi te toujours ba diplôme toyebi français malonga te toyebi français te ko bozo sola pe ana mutu boye na français pe ezokende kitoko toyebaki yango te tozali na 5e des humanités na yebisa bino mais toyebaki koloba français te français oyo ezalaka ke ya classe français ya classe ezalaki nango na classe totanga na français ba symbole na français topotala mais oyo neti boye na ndako mpenza ke noko na bino moko aya bando sola no mpe na français donc ezalaki vraiment pasi nde camarade na biso toyebi français te il faut tobanda koloba français po tokoma na 6e camarade wana à partir ya 5e des humanités nde tokomaki koke cours d'histoire moko bafongolaka kote moko boye na kote na biso mwa liboso kuna nde toke kokomi komisa kuna nde sika tokende kokota cours d'histoire na cours d'histoire wana nasi bato boyebi yango mpe onayebi te so ezalaki lelo bacours wana me edaki bato ebele mpona koyeba français ezalaki cours d'histoire wana bato baokende biso moko topana biso ya na nga mobali ya ndo pesa cours ya anglais cours d'histoire mais apesa ya anglais ya na biso ando pesa cours ya anglais cours d'histoire mais ya anglais pana biso mais biso kutu bon ye kutu wana anglais donc ata ndo pesa français na ite so ngana kota kuna mais ngana kende ko kota na nga o ya français o camarade yana lobi ke to remarquer to yebi français te tozoloba français mais pas comme ndenge kolobama nde tokende kokota cours d'histoire wana na cours d'histoire wana nde edaki vraiment ndeti nga na olobela ngai edaki ngai mpona mwa mokie koyeba mwa français mwa mokie eza te koyeba français ba français wana mpenza vraiment koyeba mwa français kodefendre ba français kodefendre edaka nga vraiment na cours d'histoire wana nakomaki mpe kosepela na camarade na tokomoloba français tokomosela mpe mwa kivantare ke toyebi français tokomolobaka français mambo tozwi na cours d'histoire tokomosela yango pratique boye tokomima mwa français mpe ok ezalaka bongo apres mpe na ndenge ekatana na yebi te so na kataka ndenge nini elekelaka bongo siko apres siko banene naye kokenda Angola nde naki Angola na kumeni mwandamu na Angola kuna esalaki nga mwa français na nga mwa français nango nazwaki wana na cours d'histoire mwa français na nga na bon malgré pe ba classe pe eda nango na boyi te classe pe eda nango mais ya français parler français parler o ya français parler nakende ko améliorer mwa ndambu na cours d'histoire wana ok
esunga quand même. Mais na ke Angola na ke kokota portugais makasi kati nanga na ke kota portugais na sala ki vraiment ko bungisa français. Na sala ko bungisa français le na France awa lole moza kinga kilo pona koloba français ne bandeli. Ezaki passe pona koloba français na kala ne bandeli. Après na ko kende pe Angleterre. Na kepe sukuna na Angleterre na ke kokotisa susu anglais na kati nanga na ke kota anglais na kati nanga mais ezalaki vraiment que soki nakute na mutu oyo alobaka ma portugais na osola portugais bien osola portugais bien kitoko soki nakute na mutu alobaka français na oloba français bien na Angleterre eda biso pe po église musu tokotaka siko ndeti nga église mo nakotaki église ane ezalaki mingi français po ba ivoirien pe bayaka wana boboye mo français pe ezalaki tokomi pe kobundana mwa kozongisa pe mwa français toyebaki na Congo ekomi pe kosala pe na komobundana pe kozongisa ngo après pe le na ye pe kobala papa Dide pe asungi nga pe susu ke na zongisa mwa français na nga oyo ekimaka nga po nasala banebele na loba français te ezongaka nango mwa ndambu wana toza na Angleterre na mboka ya anglais mais bino mo bato bofanda na Angleterre boyebi boza na mboka anglais mais ozata mosusu na bakamaradi mosusu bango baloba français aza muta français ta mosusu aza ivoirienne boseneki camarade bosola na français ta mosusu na église pe bokuta na banoir ye asolaka français donc ezalaki bongo bato mosusu pe kuna mona mwana na ye alobaka na mwana na français boyebi ke mwana bana oyo balobaka mingi français olokende na banglais oke pe na français tonomona pe français mwa kitoko boyeboye bandeko na ngai donc ezalaki nango normal kana loba enoka normal mais ngai siko mama Deline naloba ngo vraiment ke naza mutu te oyo mpenza mutu akolakisa mosapeke ye mutu ya bafrançais te nazalaki mutu ya bafrançais te nazalaki mutu te ya bafrançais donc nazalaki mutu oyo ya lingala donc soki otali boye kutu langue oyo nakokaki kodefendre nango bien soki na likambo eza liboso nano eza na lingala ya mibale oye na anglais français donc boye donc après ko umi aka na Angleterre comme ndeti anglais ko te dominaki pe moke français na ngai mais koloba français bomoni l'air pe okoli par rapport na français on a yebaka kala na ba air wana le nazaka kotanga na ndena kenda cours d'histoire le pe na koli on dit français on ebakisa maki lisusu par rapport que moko mo comprendre pe ba faute mususu ozoloba na français na mobali pe na ki pe ko bala azaki vraiment muta français pe do bato o penda lingi pe a français boy o mo so lobi français na faute ko corriger yo lobi français na faute a ko corriger yo donc moi mokuta ba kamana ba ibe mokuta zo pesa nga ba cours pe ya français ozomona na ndomo nango ça va azopesa nga cours à français po aremakaki ke naza na difficulté na français abi okoki oza mutu moko okanga langi facilement mais obungisa yango pe na facilement donc il faut olobaka balangi nyonso mais portugais ko na anglais nazaki nazoloba boye po comprendre ngai nde naza bo comprendre nga portugais na français na anglais na bandoko na so na lobi mingi portugais na soli mingi na mutu portugais na obungisa anglais so na soli anglais mingi na bungisi portugais e bando tout de langue wana bando sanga mobulu nde papa dia pesinga conseil bia de toza na mboka ya anglais to okita o mata oza na Angleterre so longwa na Angola c'est mieux o longola portugais na munoko na yo longola portugais na munoko na bimisa kaka anglais po ozokoka ko différencier des langues wana te na bimisa ki anglais do na poussé ezaki vraiment nde wana mais français pendant tout cas na kuta na mutabi anglais te aibi lingala te to sola na so pe français bien donc au moins pendant que pas bien ya François bien wana te donc ngamo yo mo de mutu yo moko miyebi na yebi ke na défendre na ko défendre na français mais ya ko lo bon penda propre ndenge ba tumsu na zana ba camarade musu so ba français mo zo ba wow ye pa lo ba français kitoko dozo sepela na ye vraiment alo ba français bien zala ndenge wana mais français o ngana ko kai ko loba eza français ya ko solola kaka na mutu oyo ayebi anglais te ayebi lingala te oza na choix te fo loba na ye na français nazalaki na français wana na hôpital le na okende hôpital bainterprète le na oloba anglais bien te bato fo bainterpréter nazalaki ko préféré na français
wana français ke bima nango bien ya na problème monte mais français oke oleka liboso oteya wana penza esimba te oteyema devant bato ngai mama Deline na telemi devant bato nazoloba français na bato boye esimba te mpona nini nga mona miyebaki deja papa naza na mobali oyo akojaka yo mfo ozala na mutu oyo azokoje yo mpo oyeba bafoti na yo so oza na mutu oyo azokoje yo te okoka koyeba bafoti no te namona bato ebele nzambe alimbisaka namona bato ebele omoi azopesa message aopesa ngo na français nga kuta Deline na okoje nga aloba français na bafoti mponi alobi na elingala te fo aloba na elingala azoputana na français boye basimbeli ye munduki obien nini nango fo alobaka na français ozomona donc français ya koloba mpe ande naza boye nafandi nga mama Deline na banzosala video oyo naofata yango na français en tout cas wana mpe abobosana na bino vraiment ezalaki te mais ya kosola na bato en tout cas ezalaki nango normal vraiment bien kuso ozosola mpe mutu mosusu akozala mpe mama Deline aloba français kitoko aloba français kitoko mais ok nga mona miyebi ke bale na place bale na otia na nga la na place la na tie na nga le de côté wana vraiment na miyebaki ozomona sikoyo bandeko na nga moko na bandeko koloba ke namona so mutu osambela na français na oyoka papa Didi andoko osambela na lingala te sambelaka na français soki azosambela na français ozoyoka kitoko ozoyoka bien nomona de soki mutu moko azosambela na français na oyoba wow na bande koloba nzambe aotalanga na nde oyoba français ezalaka langue moko abie ya kosambela nango mpo eza ondie na makambo ebele ya kobimisa ya koadore nzambe na français eza ebele boyeboye na nde oyoba vraiment nga funa sala effort nayeba français oyo surtout ya kobondela nango funa banda kobondela na français soki na ndo kama mutu mosusu ata aloba ne français bien te mais so bando sambela aosambela na français elo na remaka mutu mosusu ata aloba ne français bien te nayebi te bandeko bolandanga so na boremaka ngo te mutu mosusu ata ayebi français te so bosola ne na français yo moko ozomona mpenza badege ezobima mais l'essentiel mutu aocomprendre mais so bandi kosambela akoklasele o français kitoko osepeli na ye so nga bandoloba pourkui nga mpe nga ndoloba bonga mpe funa ndosambela na français mpona adore nzambe na nga kitoko na français nazalaki koloba ngo vraiment nazalaki koloba ngo na nde koloba ke nga fena kumela ata mwa moke na france ata baina nde nakolisa français na nga nsima na ye Angleterre na ye kamba mo na France na omete na ye Angleterre na kolisi français na nga te mpona nini ezalaki vraiment ndenge wana mais na mokuse nazalaki kosambela na lingala mpona nini kosambela na lingala mpo eza première langue na nga lingala ozomona koli na lingala do lingala penza yango nde ngai malgré mo langue nyonso mutu nyonso amikokane te emona lingala ngo mpe toyebi ka ndenge ezalaka emona bakokoso mais moko ozoloba boye ekota nango kana bafrançais c'est normal mpo toza pays oyo eza francophone mais toloba français donc totangi na français oui totangi na français c'est normal il faut lingala na biso ekota nango bafrançais fo bamo mpe beye na lingala toyeba ngo te eza nango normal mais naloba lingala bie yango bomoni mpe ke naosala nanga video na lingala boye ata ebimaka nango mpe na bafoti eza normal mpo eza ka langue donc c'est ça sikoyo eloko nini ekosala na banda sikoyo bie tobandi sikoyo makambo oyo toza nango bandeko na ngai constant oyo nga nasalaki na oyebisa bino nzambe ayebi makambo oyo naoloba constant oyo nasalaki soki nayebi mutu wana aza mingi bafrançais aza mobali aza mwasi so aza mingi bafrançais soki tozosolasola na ye nazoremake mpenza ke onde mo eloko mo ezozanga kati ne na ndoko mpo ete eloko nini ezanga kati na mutu ame amonanaka aza mutu amayele po biso toyebi so mutu aloba français kitoko mutu amayele don na mokuse nayaki kose rendre compte ke bato ebele bango bato nyonso te oyo nga na koremakaki bato ebele balingi bafrançais ebele na monoko ondi baozala mayele makasi te mais mutu aloba français kitoko me ndeni akoraisonne boye mutu aloba français kitoko ndeni akoraisonne boye na nde ebima donc koremaka yango mais nazokoka kocomprendre yango te
onde na mona ata moi sata mbali so lo ba français mingi omo ka soko za pembeni omo ka moi ki buzoba monzamba bolimbisanga nzambe pa limbisanga omo nde moi ki buzoba moko boye ozo comprendre tes anines bande konanga mukolo mususu na ebite so na nini je crois ba 2011 so na bosante ba 2011 boye 2010 2011 pardon na 2011 wana période wana tozo soutenir nanyo na bosan correct ne ezalaki mais ezalaki 2011 l'air wana to bande ko na élection ya 2011 nga mama de nando soutenir Tshisekedi papa poke ye IDPS poke ye aleka nde élection eyaki kosalama to marché to sali to koka kosala to linga epete Kabila a wana siko ikomba mouvement ba combattant to ekoyoka ke Kongo na biso ezokende Kongo na biso boye Kongo na biso nga mama de sala inga personnellement pasi de lokwa na kanisa pe makambo nzamba loba na nga pona Kongo yango sala ki peke na tokoma biso ka nde na ba combattant de tokoma ki na vraiment na Angleterre donc sala ki ke do to kende ba makambo so pe ba combattant to participer na ba marche makambo belé siko lo nini yaki ko sala mukolo mususu to ekoyamba président nani Fayulu ayaka to kisamba bi ka Fayulu azoya kosola na ba combattant wana déjà élection ya 2011 on dirait les kaki déjà sur na bosante les kaki basali batricage kande to bande koloba ke basali batricage Kabila aleki siko Fayulu azoya asola na ba combattant azotabande kotambula penda presque bamboka ebele aya pe na Londres to okipe sangwana ke ba combattant boya aza mambo sola na bino président Fayulu ka kwa Kinshasa wana ndemba moko biso pe tokenda papa Didier pe tokenda na papa Didier tokoma pe na réunion wana ezaka na Manchester na mboka Manchester tokoma pe na réunion wana o tokenda ki puna Fayulu bande kuna no eseno mangamba solo tokoma na réunion wana ezaki ata ba quarantaine de personnes boy ata ba 40 ou 50 bato mo ba nombre bongo o tozalaki na réunion wana na Fayulu to ekosola na Fayulu po ye azaka na Tshisekedi le wana Fayulu azana na Tshisekedi na siboyebi bazaki ba Frank Diomi bazaki Frank Diomi na Fayulu na soki na nyango wana do bazaki vraiment ba proche ya Tshisekedi ndesiko biso sko to kendaki kosola na mukuse réunion wana Fayulu bandi kosalisa réunion ezaki Fayulu l'air azoloba bato pe bozo poser ba question bande konanga ezoleka kuna ko ezaki ma ba combattant oyo ba français o ba bongisaka français kitoko o bendo zo ka pena le na place nango la na place nango point virgule makambu nyonso bazo bongisa siko nga mama Deline pe kana kati wana biso pe tozanga ate bato kwa biso tozanga pe place te ok bande konanga na mukuse réunion wana les réseaux salama ezaki na français na ba question bazo poser na ye mutazo poser nga mama de nazo ko observer ba question na mutao répondre donc na isa nzamba otalo ndi na zaki très sage koleka bango nyonso na ba Fayulu na batu nyonso ndenga na zaki sage makasi koleka bango sikoyo ba question ebele ezomata siko problème na nga nazo loba boye ngabi moi question moko ye mais non monde no tout nango na français no yo sa dégâts mo no yo sa mbali na soni no yo sa mbali na soni po ba français ezobima oyebiso batoto yebi langue bien te to ye ba so mutao lo bango bien to to lo bango mabe to yebo corriger ba faute ndenge nga mama Deline na kuso ni mutao lo ba français na corriger ba faute et puis o nga na corriger za ba faute siko wana ozoma pe ba français ezobima wana na réunion wana ya ba combattant tozaki wana ba français a classe vraiment wa propre wana ya bien bango bazoloba tete ngesika na fandaki ngabiso nazali nga munenge na signé wana no toyeba muteke olingala na biso pe eza so ine toyebi te toyebaka faux français nde toza alokwa réunion ezosama na français faux français ngesika na fandaki na otalaka mwena loba eza te me makanisa kitoko na mutu na nga
nayebisa bino nzambe ayotalanga makanisa kitoko baide ya bien makambo kitoko mais moi olobi ya te problème nanga ke nayo oyokisa mobali nanga soni so nalobi français moko ya kitoko te awa nayoyokisa mobali nanga soni siko nde mpe tozalelaki moi mpe te nasignalaka ye ke loba boye esimba te ozomona esimba te eza lokola dérangement na salle ozomona eza lokola ke ezoderange na salle bandeko na nga nazotala bato batuna question mena leka oloba likambo nga bima likambo ya bifu batuna ye boye likambo ya bifu batuna ye boye nde eloko conclusion nazwaki ke place wana nazwaki ke Fayulu aza mutu oyo abangaka do aza peureux do aza mutu oyo aza abangaka siko kati na nga nazoloba ke mutu oyo aza anga affronter Kabila aza na kobanga boye esimba te mpona nini naremakaki yango na question momo mbali parmi makambo ezomatanga bakestion ebele bandoko matanga na mutu mpo asengaki biso topose bakestion nga siko bakestion ebele bandoko matanga na mutu nazomona ata mutu moko azopose question wana nazomona ata mutu moko azopose mais mwana mobali moko apozaki mwa question moko ezaki ndeti ezala na mwa moke kokoka na pense na nga mais Fayulu lere ayoki question na azui akomi panike akomaki panike alobi non makambo vumi eza risque mpona nga mpo bainfiltre mpe bakoki kozala awa eza mabe makasi omoni boyeboye do nayebisi bino akomaki panike nga siko naotala mbamo kati na ngai nazoyeba ke naoloba kati na nga ke aza na molimo ya kobanga aza mutu akotelema te mpona kobundela mboka mpo kobanga ezali ye mutu so oza deja na kobanga kobundela mboka na yo te soki naninga natuni question nga bime namoni ndeti ozobanga ndenge ozobanga mpo lere oye kosalisa conférence omona bakestion ya bongo ozokotuna ngo na français batala yo naye naloba na ye papa ndenge yo ozoya kosalisa conférence obengi biso nyonso bakombata boya fo yeba deya na mutu na oke ndenge na obengisa bato wana infiltre akozala mpe na kati wana bainfiltre bakozala il faut préparer makambo yo koloba na bakestion ndenge okorépondre yango mpo makambo mosusu lere ozoloba likambo zala siki ata likambo wana soki ebimi ere ekosala dégâts oyebake ekoki kobima po esala dégâts mpo okobengisa bato oyo oyebi te faut se préparer siko okomi panike okomi kobanga ndenge ozobanga boye ndenge nini okoaffronte mutu lokola Kabila mpenza mpo totie motema ndenge oyo kosola na biso mais moi natuna question na eza te don na mokuse nabeteli bino yango kaka mpona koyebisa biso ke langue oyo ndenge biso bakongolais toyebi ke mutu oyo aza mayele eza mutu azoloba français bien eza lokuta na eloko ya liboso nayebisa bino tozokende na spiritualité oyo naoloba bino na oyo eza likambo eza physique donc eza lokuta nga mama deli na misalelaki avant na nzambe aloba na mambo langue na misalaki constant nango bato baoloba français makasi na bino nyonso te bolimbisanga eza temps oyo tooloba mpe vérité ozomona eza temps oyo tooloba vérité mpo nayebi ke bolingi français bato bolandanga bolingi français donc bosesantaka l'aise so ozoloba na français osesantaka l'aise so ozoteya français mais lelo nazokotisa kaka eloko moko kati na yo mpo oyeba ke ezozongisa nsima nazokotisa kaka eloko moko kati no mpo oyeba ke ezolongolo mayele naoloba vérité mabolimbisanga donc naolingaka na koti eloko moko lelo na video oyo po oyebake français oyo olingi tellement français oyo olingi makasi ezolongolo mayele ezozongisa yo nsima nga parmi balangi nyonso nayebi nga so ye na portugais na odefendre tosola portugais tosoli malgré ebungabunga nango tosola oye na anglais tosolo oye na français tosolo oye na lingala tosola donc nazala na mwa avantage ya koyeba mwa balangi yana nga so na voyage na souffra te surtout anglais na monoko na voyage na souffraka te nga nazalaka très bien mpo anglais eza na monoko ozomona
c'est ça. Mais na balangi nyonso o nga na yekola na mokilo na yebi selon nga na sepela portugais et sona kitoko portugais donc na linga portugais makasi na linga ngo malgré ebunga bunga nango mais soka na kangola ezonga onde so na kitika na mabela ngola portugais zongi na osola portugais kitoko na ngolo nde mutazana na ngola voilà sikoyo ezande nini na yango na zolo ebisao komona mabete nde na zolo baboy po bato ebele bolinga français le nga na oloba ke eza teke na bengi bino bato boloba français boza bazoba te wana pende eza bongo te nazoloba na ndenga spiritualité ezosala fo oyeba eloko moko ezolongolaka mayele na oyebisa no pourquoi nalobi ke elongolaka mayele wana konsa nasalaki ke bato toza mpena plus de 40 personnes me makanisi nyonso ezoyelanga na motu ndeni bango ezozala te bazobimisa bafrançais bamamo bazotuna ezanga nango motu na makolo boyeboye na comprendre nanga te si nini wana esila na tobima na esi papa dengabi na remaki aza na esprit ya kobanga akoka koconforte kabila te aza motu moko so bacorrompre ye na facilité po aza deya na kobanga motu alinga telema mpona kobundila na pays faza motu oyo tala Ibrahim Traoré ozomona donc omwa mpe motu plan azobanga eloko te mais failu na remakaki ekobanga ekoleka mokolo mosusu tokende na église moko boye bainvitaki biso église yana vraiment ezalaka kaka na Angleterre mpe kaka kuna ezalaka kaka français kuna mpenza ezalaka kaka français kuna français mpona nini parce alobaki eza français mpona babikolo eza différent baproblème bande kobima kuna kisongi bamisusu bazoloba chiluba bazotonga bato mosusu bamisusu bazoloba lingala bazotonga bato mosusu bakokanisa baotonga bango toloba kaka na français po toza na baivoirien toza na bikolo oyo elobaka français donc batiaki église na français de raison ezalaki vraiment valable je crois bazalaki pe na information spirituelle te oyo ya koyeba ke langue na yo na kobondela nango eza nécessaire wana tokende nango tolobela ngo awa bazalaki na connaissance wana te si leyo baeglise ebeye connaissance wana eza nango te ok tokenda réunion na église wana ezalaki réunion bacouple réunion bacouple bato babalana baya biso mpe tozalaki invité tokenda réunion wana bandeko na nga na mokuse parce asalisi réunion elekaki question moko atuni question alobi bon makambo bacouple tolobeli après alobi sikoyo na nyonso oyo tolobi awa solution nango eza nini bandeko na nzambe na likolo témoin le kaka atuni parce kalere atuni na nyonso tolobeli awa solution nango eza nini nga mbala moko na motema na nga solution nango mbamona répondre kati na nga ke solution eza kaka fo mutu mwasi aza na confiance ya mobali mpe aza na confiance ya mwasi po soki oza na confiance ya mutu obanga na yo te ata omoni ye kuna azosola na mosika na mwasi ata omoni boyeboye donc jour ekozala me ekozala te oyo ezalaka atuki ndeni etia moninga mal à l'aise donc solution eza kaka il faut mwasi aza na confiance ya mobali aza na confiance ya mobali ya mwasi donc eza kaka confiance donc nafandi bwanga pase atuninga eleka pase atuninga mbamo réponse ebimaki eza kaka confiance na mpe na mpo ezalaki folakisa mosapi oloba me na oyebaki na lakisa na mpe mosapi nalobaki bato nyonso banda oloba na bona français entouré banda oloba na ba français bato nyonso me ngai na lakisa na nga mosapi nalobaki na lingala tout moko na lakisa mosapi na bina oloba na lingala mpona naloba bien naloba na lingala babi problème te interprète bobenga interprète bobi ke eza biloko mo fozalaka courageuse lokola ngai bato nyonso balobaloba ba français sikoyo bato mpe boyebani na bango na mboka wana sikoyo yo telemi obite nga na oloba na ninga mpona loba bien indirectement bango ezolakisa ke donc seke yo oyebi français te ozomona seke yo oyebi français te mpo église wana nayebaka nzambe aloba na nga toka esambela kuna lelo ndoluka église akosambela tu nzambe abi bosambela na église wana sikoyo leto toka esambela mpe na église yango bato nazali na bango bakamati babi eyade église oyo ozoloba wana
biso tokende biso kuna te mpo kuna batongaka motu so azoloba français bien te batongaka bato kuna église ani eza français nga obungu esani mposi na sambe mpe na église mosusu mpe toanda oloba mingi français ezalaki nango normal tozodébrouye na bafrançais na biso bao mpe bayebi français bie banda oloba mate banda olekaka na français bazokointerprete neti soki neti ngai nake témoigne mpo nga azali moto batémoignage naleka liboso soki témoignage naleki liboso mpona témoigne nzambe na oloba na lingala bainterprete na français do ezalaki bongo do me na nomona bie babi kuna eyaka bongo te kuna so olingi otémoigne ekobi na oloba na lingala baotonga oyo babe ayebi français te tala boye kuna bapota na likambo français kuna ngai bia solo abi eza église aokende te ezalaki ndenge wana bon le tokendaki mpona conférence wana ya nini na bacouple nde esika sikoyo nga naloba na nga na tomba mosapi nga binga na oloba na lingala babi okemba moto luka interprète fo bainterprete mpo bamosusu bayebi lingala te c'est normal bainterpretaki ezalaki mpe ke ezozwa temps fo bainterprete fo basala boye siko eloko nini esalaki ke tout wana naloba eloko te mpo nazoloba natelemaka naloba confiance eza bien te funa forme mpena phrase mobimba nde mpe ezobima nga ke confiance entre mwasi na mobali confiance entre boye donc il faut na forme siko phrase mobimba mpo na explike idée oyo ebimi nga mba moko nafandi nga bi paster moko boye na oyeba atelemaki mpe azoloba asengaki aloba na lingala bainterprete mpe mpona paster wana basango mpe bandeki kobima biso nto bandeki koyoka yango ke paster wana ayebi français te paster intel kuta ayebi français te paster intel ayeba français te bato be bandeki koloba yango ezali lokwa sujet moko mboka na biso manchester banda olobela yango ke paster intel nga banda oyokompeka pa bato ke paster wana ayebi français te na conférence wana paster wana telemi mpa bandi koloba na lingala laka telemaki alobai na lingala batiaki interprète mpe ainterprete so paster mosusu atelemi mpe aloba na lingala so nga mpona nga namonaki yango geste o paster wana mosusu asalaki ezalaki geste moko ya kitoko ya bana nzambe mpo lokola ebima kaka te conférence ezolekaka français bato oka bayebi français ebima mpe te lokola bato balobaka ke paster oyo ayebi français te nga lokola nayebi français nazoloba pe na français mais tout on aloba pe na lingala donc esalaki eloko moko mpo akourvi quand même biso bato tolobaki na lingala bato tolobaki na lingala ezalaki ka paster wana balobaka ayebi français te yela alobi na lingala esali mpe nga mpe nazwa mpe courage mpe nga mpe natengali moi aussi je vais parler à lingala pour mieux expliquer boye ok problème t'interprète sur les pasteurs wana mosusu ayebi français bien atelemi abandi koloba na lingala paster oyo abandaki kosalisa conférence wana alobi non pas lingala paster pas lingala il faut français po lingala ezolekisa biso air po soki moto alobi na lingala ezosala fo bainterprete lisusu ezozwa temps ebele paster eloba français indirectement paster wana oyo abandi kosalisa conférence indirectement elingi eloba selon nga na mayele oyo nzambe apesa nga donc elingi eloba ke yo yebi na yo français pourquoi ozoloba na lingala paster wana yebi français te c'est normal faut aloba na lingala yo yebi français loba na nani ozomona esika siko namonaki deuxième tour lisusu nakende natelema lisusu naloba susu paster wana yebi nga ayeba nga vraiment bien te nayebi français to nayebi français te c'est normal ayebi te nayebi te ayeba kombo na nga je crois ayebaki mais ayebaki te ke aloba français to aloba te mais na sengi naloba lingala pour na expliquer bien indirectement na aloba déjà que na français na okoka ko expliquer te ozomona mbala moko esaki déjà bien te pour na naloba sous deuxième tour na tomba msati naloba na lingala ozomona po alobi que faut français pour lingala ezozwa temps ezolekisa air pour na ba interprétaka lisusu bandeko na nga na kamwa nanu mutu moko te azokoka ko tozaki plus de 100 na salle église wana ya conférence wana mutu moko te azokoka kobimisa ke eza confiance parce azotuna posko ba couple ba vivre bien ezosenga nini bato mosusu ezosenga soki mwasi alinga kende fo aloba na mobali soki mobali soki nini boye conversation fo ezala dialogue fo ezala ok
parce que bino zo zela bino bo bimisa o ezo senga na kati ya couple nga na kati na no loba mais pourquoi ba ko oyeba te pourquoi ba to nyusu ba ko ka ko oyeba te ke eza confiance na so kufanda kanga oh mais eza confiance na isa bino makamba solo donc na ba donc eza ba biloko o nazo faire comprendre bino o nga mama Deli na comprendre ke bato ba français kitoko baza mayele te. Bazozala mayele te, quelque chose qui ne va pas na batu oyo. Comment va ko comprendre te que ezaka par rapport au tolobeli nyonso na conférence oyo pour couple efanda bien ezosenga confiance. Esenga toza na confiance moko za na confiance ya muninga za na confiance ya muninga. Donc esala ke ata muninga voyager mutusu za na kimia pour confiance ezali. Papa makambo tolobela kiwana. Bande konangi sika na comprendre ke Mutute azokoka ko répondre confiance. Passer à bundi. Passer à bundi pour abimisa batu babimisa confiance. Mutute abimisa ki onga na fa na kanga na bi oh batu nyonso mutute azokoka pa ko lubakeza confiance vraiment. Tout fandika na tisuka no passer à lobi et loko eza wana eza kaka confiance. Bamunga mona sa mutema na bi oui na yeba ki eza confiance. Na isi papa Didi na loba ki ona kati ya mutema na nga ki eza confiance. Mais batu nyonso baza awa bazokoka kobimisa confiance te. Problème ni na bino batu bolobaka français. Na tuni mobali nanga. Na tuni papa Didi. Pona koka pe koyebisa papa Didi loba ki eza ka confiance. Na boya ki koyebisa na ngaki bango moko babimisa ngo bato ba français o bango moko babimisa. Na isi papa Didi nga binga na yeba ki eza confiance. Mais na kamo ndenge nini bato nyonso o baloba ba français makasi bozolo ba français makasi mais bozo ko comprendre te eza confiance. Eza problème ni. Donc na mukuse yango sikoyo na makambo wana nyonso yango lelo sikoyo nzamba komi koloba na biso makamba ba langue esika nde na eko comprendre constant on a salon déjà bandakala. Si na salon déjà bandakala ozomona doto yesiko na makamba spiritualité dans la spiritualité na lobi déjà moi mingi kuna na lobi da moi mingi au vidéo et que mulaite na spiritualité le nzamba lobi na nga nanu kontu na osamba nzamba lobi na nga pona koyeba mamba balangue nzamba lobi na nga Deline soko zo bondela il faut lobaka na kombo na Yesu kolobaka na au nom de Jésus te lobaka na kombo na Yesu kolobaka au nom de Jésus te po na kombo na Yesu eleki au nom de Jésus na nguya na kombo na Yesu zo bondo zo ba na kombo na Yesu eleki au nom de Jésus na nguya na tuna kienga bime ezaka kombo moko o eza na français o eza na lingala lobi ou eza bongo mais comment na wana na loba na kombo na Yesu mais au nom de Jésus po ngana bana osamba na lingala mais o ebimaka au nom de Jésus ata milimo mabe na telemi encore au nom de Jésus moi pe pou ekei au nom de Jésus pas akoyi kuna au nom de Jésus-Christ de Nazareth pas akoyi kuna na longa na au nom de Jésus-Christ de Nazareth na longa ata au nom de Jésus apamba ebikisa nonga ndinzamba lobi nanga Adeline na bitumba na oya makasi au nom de Jésus esimbate abina bitumba no ya makasi au nom de Jésus osimbate abina nga au nom de na kombo na Yesu eleki au nom de Jésus na nguya na kombo na Yesu eleki au nom de Jésus na nguya oh na kombo na Yesu eleki au nom de Jésus na nguya ok na kamwa binanga na bitumba na oya makasi au nom de Jésus esimbate donc na bitumba oya pete au nom de Jésus ekosimba mais na bitumba oya makasi au nom de Jésus ekosimbate oh ekamsenga to yi wana ekomi nga na ye na France awa na 2016 le na oti Angleterre na France na 2016 wana to obeta makambu ya 2022 2021 na 2021 oyo ya loba na nga bongo
to comme na 2022 na 2022 wana déjà kobanda 2016 17 18 19 20 21 donc na ça déjà 6 ans na France. Là non so na téléphone non so na français auto na so na français to na batuka na bana na nini lo so na français papa dia ba ade ozala ki kutu na Angleterre bando ba français kitoko mais okoma na France mboka ya français comment lo ba okoma kuko bebisa français non na yesa non nzambe na likolo témoin papa di DP témoin abilanga ade constant na sali ozuku ka français tendeni yuza ki na Angleterre olobaka français kitoko pendant oza na ba faute ka ya mike mais o penda ba faute non il est qui grave ils a bien été il faut luka nino ke kota o sala ko moko pona français yuza na français ndeni ozo ko loba français te ololo baboy to ozo loba boy ngabi na bi mais pourquoi na lobi pe bongo ngabi na luka mpe français ngo ndeni munoko zo zanga kilo na français ngam naza na France a 6 ans mubimba na sala 5 ans na anglais na Angola na loba français ki na loba anglais kitoko na loba portugais kitoko ndeni awa français kuto ngaku na tangi na classe ezaka ya ko bongisa kaka ani nanga eza problème pona yo bande konanga to yambaki ndeko moboya ki to bando to sambela ki na ejo wango le to sambela ko na partage akoka ko partager na lingala te akoka ko partager na lingala te ngala isenga bité zala libre loba langue ozaka libre nango ata français loba na yo esa elote loba no na français nde ko na pe OK asali na français na yabo na ndako to zai na retraite na zonga na ndako bandeko na nga na mona somo ko na obondela na sisa ko bondela na matina mbetu na lalite na zai na position ko fanda bonete so na banda oluka na fongola bible so pendeni nzamba banzo gangela nga boyo kamamba lobaki na nga abi yo nga nazolinga na longola bana na nga balangi oya bapaya na minoko na bino na minoko bana na nga nazolinga na longolango na minoko bana na nga pona tondisa bango na nguya bandeko na nga video ko eza très important la ndango bien nzamba lobi nga nazolinga na longola balangi ya bapaya na minoko ya bana na nga pona tondisa bango na nguya mais yo opaveni ko autoriser mutu ke loba na yo na lingala wana deja nzambe sa lobaki na nga Deline wana na sala peka ba video ani na nga soko zo te ya fote ya na lingala ata soko ozo pesta la ba video ndo osala kabuma no nyonso ya bunzambe fo sala ngo na lingala so ezali bongo te mbe bongo boyoka mona yela bino ba français ngana yela bino ba français donc biso bonga boyeba so ngeza ndeni mais ngana sala on pete po na yebi na mwa muke oyo na yebeli pe bateyaka na langue oyo yebi ke oyo zo maîtriser to ko teya nango te wana deja na yebi na zo ba nini na ndenge wana kwa okoteya okoloba na public na langue oyo oyebi bien oyo zo maîtriser so zo loba na langue oyo zo maîtriser te et même distraction bato ba comprendre mambo oyo zo loba te donc ngana salon te na ba français ozo mona mais ngana bando duka ko débrouiller pe mo ba phrase mo ba français na ko bonga bo ba no vivre ngana bando ko tons ko nzambe pa yeba ki na ngana sala effort na ba français na ngana sala ngo voma nde nzamba biki yango sozo teya ifo ezala kaka na lingala wana soki bato alangi musu baza faut ko interpréter faut interprète nde muta ko interpréter mais yo il faut lingala nzamba lobina ngande ngwana mais abina pe yekola ki Congo il faut yekola ki Congo soko zo bondela binanga bon lokwa yebike na bondela na lingala mais abeke le na bondela na bakana kombo na Yesu bande konanga nzamba lobi po etondisa bana na ye na nguya abime yo ozo parvenir ko autoriser ye aloba na ye na français nde ngai siko eloko nini esalaki ngai
na mbama ebisinga lobi ozo remarquer te kozo koka sukolo ba français te yo ozo remarquer te ke français eza lisu te na monoko nozo koka on sute nga lobi ya solo mobali na ngai yebisaki nga na mibali na ngai yebisaki nga ke na banda oloba français bien mais nazoloba sukolo basu français te abi ngam nasali yo boye naoyesa bino vérité nzambe alongola bato balangi ya bapaya azolongola biso balangi ya bapaya mpo atondisa biso na nguya azolongola biso minoko ya bapaya mpo atondisa biso na nguya abi nanga ngam nalongoli yo français na monoko na yo abi lokolo osali boye ozotinda bato baloba na bango na français bateya na français na français moke oyo natikelaki oyo na olongola yango ngolabi nzambe na nga abi wi nazolongola oyo na français oyo natikelaki oyo ya moke abi natikelaki oyo français moke mais loko oyo ozotinda bato nga nazolongola oyo na français moke oyo natikelaki oyo okokoka soki oloba français te ndenge oza boye bandeko nzambe azali azwaka mpe badesizio na ye abi okokoka soki oloba français te ndenge oza wana mpo nga nzambe nalongolaki yo yango natikelaki yo moke okoloba ngo so te mpo na olongola yango nyonso kati na yo mpo nga naotondiso na nguya naotondiso na nguya yango naolongola français mais yo na mpe na posa bana na nga mpe mosusu batondisama na nguya yo mpe naolongola bango français mais yo parvenu koloba nde aloba français bandi ona nayosa bino maamba solo mpo so eza mpona français nokuta bakura noya koteya bino na français ozomona mutu eza pete na koyeba pe langi na facilité na yeba na nga langi ozomona donc nakota isagi kana loba nazwaka décision ke nalingi na banda koteya na français nakote nango bacour makambo nyonso eza na internet anakota ozomona donc eza ye na France anakoza na complexe te ya moto azoloba français so ndeni te na nde na mabele ya France ya ba français déjà donc pona loba français kitoko eza na facilité eza automatiquement boyebi yango so ozofanda na mboka mozo malgré oloba ngo te lokola bango so ndeni mais nga so na mipesi na nga na anglais te tokende ba cours de langue tosala toloba banglais mpe oyo koloba mpe anglais moto asepeli ozomona moto asepeli mpe mais nazoyebisa bino yango mpona ke nayebisa bino makambo ya molimo makambo oyo nzambe alobaki na ngai ozomona donc ezokende langue na puissance donc na nguya to banguya na lingala donc langue na nguya abinga na longoli yo langue oyo ya français na longoli ona monoko na yo abaki français mais anglais te mais anglais na yebi te ndi anglais na yebi te soki elongwa na yebi te mais mwa ndamu je crois na yebi te na omeka na anglais na yeba mais tolobelaki français nga na nzambe ozomona nga siku na bi yango na okoka soki oloba français te nakoma lolo mokilo so na oloba français papa diza azokamwa ozalaki na Angleterre mboka o français elobamaka te anglais mozoloba français kitoko okomia na France ozokoloba français te ndeni nzo yo moto olongola ngango abie ngam na longolo yango abi oyo mpe etikalaki na olongolo na bikolo pardon nzambe aza papa na biso tosololaka na bikolo pardon so olongoli nga français yango na ovivre ndeni na mboka oyo ya France nga naza no na France so olongoli nga français yango nakovivre ndenge nini nakoka ovivre te nakoka kota babiro ndenge nini nakoka kose défendre ndenge nini naza na besoin français wana moke mpo naza nao na France nayebisi bino nayoki nzambe afandi kimia nzambe ya bolingo nayoki afandi kimia apres alobi ok d'accord nolongolo français wana totika nao ya moke naotiko nango melebo ozozonga Congo na olongolo yango nyonso abilebo ozonga Congo okokoka sukolo beloko moko te na français nzamba promete nga yango nzamba bina lebo ozozonga Congo mpo tozonga Congo boyebi yango nga na bino toyebi yango abilebo ozonga Congo okoka sukolo beloko moko na français te mpo na olongola yango nyonso mpo fotondisama na nguya donc nyonso na oloba na bino ke français elongolaka biso na nguya pas même kolonga moko mosusu so ezalaki likambo nini na bosani nzambe abinanga deline peuple congolais balongola bango mayele monguna longola bana nange ebele mayele peuple congolais mayele ya bomoto balongola yango nzambe aloba nanga bongo
balongola bato mayele peuple congolais balongola ye mayele na ndenge nini toyebi te ozomona balongola ye mayele ok problème ya te tobondelaka nzambe ezongisela biso mayele oyo balongola biso tobondelaka bon aloba na nga ndenge wana balongola peuple congolais mayele bon toye na likambo mosusu lisusu nazosolola na ndeko moko boye nazoyebisa ye nga na bi nzambe alobi na nga France nazobetele lisolo boye ezalaka onde nalobaka mamo boye mpe na video abenganga bi mama Deline makambo bina olenga naote kokutana mwana yokaka te nasolola na mwana na anglais mwana yokaka te noso na mwana anglais mwana yokaka te tomati na bisi toke na bisi mwana mobula matakita nazoyebisa ye na anglais naoyebisa I'll beat you come here I'll beat you don't do this nazoloba ne na anglais me mwana mobulu kaka nzambe nanga donc okana bisi mbimba bakoma okelanga mawa po mwana amata so bisi kangi fwe mwana po aoke doko sale bo klokangi bandi ko lela komi boy donc no sika I'll beat you sit down I'll beat you abi na oloba ne bongo mbala moko bato nyonso baokelinga makoko moko amundela azalaki wana ayebisi abi na mboka na bino boloba alangi nini te ayebisi nanu mama na yo abandosola no na langi nini te mboka na bino oza muta mboka nini ayebisi ye Congo abi na mboka na bino bolobaka langi nini alobi tolobaka 4 langi tolobaka Swahili atangeli ye tolobana na kuna na français pe abi na français mbamo alobi mama na yo anda oloba no na langi nini yabi mama biso banda oloba na nga na lingala abi ok mama no banda oloba no na lingala me yo pona nyonso oloba na mwana na anglais falo oloba na ye pe na lingala po so olobi na ye na lingala langi o mama no banda wa mundele muta oyebise langi o mama no banda oloba no so olobi na mwana na lingala aoyoka nde mwasi wana pe abengi kaka mwana benga mwana kombone ani ya kufanda wa yo fanda sonte na obeta yo abi na comprendre te mama Deline mwana yo kia ya fandi kimia moko koko wana mndela bi omoni la ozoloba na mwana fulu bake na langi o mama no banda oloba na yo na langi na bino ya langue maternelle na bino yon fulu ba na mwana biso so toloba na mwana na français po toza na langi mosusu te yon na anglais pardon toloba na mwana na anglais po toza na langi mosusu oloba na bana te yon toloba na anglais me bino boza na langi na bino loba na mwana na langi na bino mwana koyoka tosola na yebisanga bon lere eleka kaka bongo nzamba alobi na nga affection ya bato ya baparents na bana ezokima po na langi po baza langi moko te baparents na bana bazoloba langi moko te yango ezokima ndeko na nga po baparents bazoloba na bana na balangi maternelle na bango te yango na affection pe ezolongwa entre baparents na bana bandeko na nga sala constant bafamille oyo mama to papa asolaka na bana na ye na lingala baza ini botalatala ngo kana batourage na bino mutu oyo alobaka na bana na ye na lingala baza ini na bana wana bana na bayokela baparents nzamba alobaki na nga abi soki bana na bino bazokoma bateti po bozoloba na bango na balanga bapaya yango conseil mo ekota na mitu ya bana efanda eza te po bozoloba na bana na balangi ya bapaya moye bana conseil ekota na mitu na bango eza te zomona donc à part wana ni susu ezokimanga oyo nayebi susu na makambo oyo tolobela ya balangi oyo ezokima me ekoya Saint-Esprit akotyango moko mpe na bongisa efuna loba na bino donc balangi na biso oyo tolobaka lingala Swahili nyonso eza très important nzambe abai na mfo yekola Kikongo do leri nazo normalement Kikongo oyebi na yoki adi na bala bande kote ya kana Swahili azaki très puissant et le conseil qu'on a ki kosala biso na Congo
ata moto wana yebaki na ye français te soki akomi pasteur français bando bima lokola mai tutututu komoko bima lokola mai eza mabe bazo ko initie bainitiaka bango inconsciemment bainitie yo yango omonaki français bandi kobima yeba bazobebisa yo na molimo babebisa yo na molimo. En attendant, Saint-Esprit azongiselanga moko oyo na ngai suki koyebisa bino awa nazotiela bino video oyo. Naotiela bino video oyo. Naotiela bino video oyo totala yango. Toyoka makambo nini oyo ndeko na biso oyo alobi a. Yango yo. Donc naotiela bino video oyo. Naotiela bino video oyo pona ko naotiela bino video oyo tomona yango toyoka makambo. Notre président, regardez-moi très très bien. Peuple congolais, écoutez-moi très très bien. Yeah. Message du prophète Simon Kimbangu est là. Message de notre prophète Simon Kimbangu est là. Le prophète a dit, ils sont bloqués là où ils sont. À Kokoya Congo, ils sont bloqués là où ils sont. Car prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition, Babunda. Prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition. Car Makila ya Congo et comité na kiti. Peuple congolais, je suis Melchior congolais. Bonzi Magaï, s'il vous plaît. On est 4 heures. On est 4 heures maintenant. Nabimaki na Boutou. Prophète Abimi Singaï na Boutou comme surprise. Peuple congolais, Nakuti prophète Namaï Yamis. Congo, notre président, regardez-moi très très bien. Peuple congolais, écoutez-moi très très bien. Message du prophète Simon Kimbangu est là. Message de notre prophète Simon Kimbangu est là. Le prophète a dit, ils sont bloqués là où ils sont. Bakoko ya Congo, ils sont tous bloqués là où ils sont dans le monde spirituel. Car, prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition, Babunda. Prophète Asengi, Bopesa, Bango, ba munition. Car, Makila ya Congo et comité na kiti, ya Bokondi, na Nzambe. Mais, Bango, ils sont bloqués. Bakoki, Kosala et l'autre côté, car, secret yangoyo, na kati ya parlement. Prophète a dit, Opesa, Bango, ba munition. C'est-à-dire, Opesa, Bango, ba munition. Pas intervenir, car ils sont bloqués.